Mes chers amis, je reviens une fois de plus en petite seconde pour vous indiquer que hier c'était la divinité Asadan Kankamba. Et donc là, je vais vous faire monter dans le Saint-Temple de Nkamba où sa divinité nous a donné l'oracle pour la paix véritable et nécessaire pour l'humain ici-bas sur terre. Merci. Suivons donc sa divinité Tataki Mangu, Kuntima Kengani. Donc sa divinité Passimo Kengani. Merci, à très bientôt et à plus tard. Na komba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki mateyi na biso tata paster nde ateyaki biso apandelaki na banzembo bayuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpo mokolo wana tobika olobi ya kala eloba mpe ya sika biso nyonso tolingi ete milimo na biso ebika banzembo ezali koteya biso mokanda tata nzambe ezali koteya biso bato ya batoli mpe ya malamu bazali kopesa biso là-dessus que moto nyonso alingi ete abikisa molimo na ye ayokaka mateyi alaka mpe baconseil ya bato mai akenda ye moko aza ya kotengama baloba soki moto azalaka mai nde atengamaki te ezali mai te me biso bato conseil na moto ezaka nécessaire surtout na makambo etali makambo ya tata nzambe lingomba ntango ebandaki bolingo makasi surtout na 21 bakangi tata molimo santo akei awa batikalaki atuka consigne ezalaki makasi bato bazali kobanga susu kokangama te bato bamipesaki na babondeli na babeko na kosambela ezalaki makasi koleba moke eyaki ntango bayoki ke tata simoki mbango akufi na 51 koleba eyaki moke me ezalaki mpona mauwa ye azalaki na biso tambusi biso atiki biso tala bonzoto ezalaka oyo bozalaki na ye aza lisusu te esalaka pasi me ntango bazomona bapapa bazali kobanga ezali te mama mulu azali kobanga ezali lisusu te c'est le contraire mosala ya nzambe eyaki so makasi yango boyokaka bolingo ya 56 bolingo ya 56 tie lelo balobelaka yango tokoki kozala na biso na bolingo na moto na bato me oyo ya 56 elingaki makasi boyokani makasi liloba nde ezalaki moko ntango wana bazoloba ke batata mvwala bazali mama mwilu azali kamba ezalaki kozanga bato te komersa moko ayebanaki makasi azalaki na kamino na ye biso aza komema bato te mbanzangu tina kamba aleki na ye na mbanzangu oyo awa na ntimati me bakimbangisi na kamino na ye bazalaki kozanga te mwe mpe oyeba bango ezali te bakiti na lukengo baalexiler na bango na lukengo
te na bakutu na pokwa bayi kosokola mai ya nkamba bazongi batoki mai baki fundaki tata tel boye na kamino na ye amemaka na bangisi na kati bafundi ye kombo ya tata wana tata Matumunu. Alors ntango bafundi ye bake kosamisa ye ngako nge naza commerçant ndenge nini nakoyeba ke oyo kimbangisi na bango contrôle te naza nanga commerce bafuta na bango mpe batike bake natiki bango place nyonso alingi akiti na ye nga nalikani nanga kosala commerce ye nakozonga namoni motu client fo nazwa ye naliki nanga fin de fe batiki bon komisa tokokanga ye asali nini là-dessus mpe nzambe naza kolakisa bolingo ya 56 ezaki makasi kotuna te yo ozokende wapi tata motema malamu aza komema bato ndenge alingi te yango wana biso tozosenge te toza na bolingo makasi koleka 56 mpo makambo oyo eza na nzela eza koya ebele banda koyamba bapaya ndenge na ndenge oyo ezali ke ntango nango ekoki surtout na bafete kobanda lobi to lelo bato bakokota mpo na fete ya ledeshir le 2 avril le 3 avril mpe bakoya et surtout le 6 avril bakoya ebele Angola 3 avril Europe mpe bisika nyonso toza koloba biloko oyo euti poto ezakomi na pointe noire lobilobi ekomi na boma baporte bafenetre mpo kuna mpe bazoweza biloko wana eya fond soki totole esili towela baporte towela bafenetre mpo ndako ezwi garanti biloko oyo etikali bando kosalama bien kati na ndako lakisi mpe mosala ezokende ezotambola alors bolingo ezala mibeko mpe ezala makasi misala mpe ezala makasi tosengi nzembo na shiteki kimia omboka nkamba bolingo na mboka nkamba mibeko na mboka nkamba misala mpe na mboka nkamba elakisi mpe tozozonga nsima te tozokende oliboso ye moko alobaki ete ayaki mpo na motu nyonso mondele motu mwina tokotala mpa tozokende soki ekozala ndenge nini soki bakuti biso na bolingo te pasi soki bakuti na mibeko te pasi makambo nyonso pasi kasi oyo bakuti biso na makambo nyonso ekozala na biso malamu tosalela makambo wana jeteki kimia omboka nkamba
likambo mosusu ezali te kaka yango wana ndenge tolali na nzembo ye na mboka nkamba landa oyo nkamba azali kosenga ntango toza kolanda oyo nkamba azali kosenga pesi kimia na mokili mobimba biso tozali awa na nkamba sala na biso kobondelaka mingi oyo nzoto ya yo ezala moke me kosengela bato ebele ezala mingi oyo biko emonana na moto nyonso sala na biso yango wana na yerusalemi soki oza po ete obebisa yerusalemi yebaka ete kombo na yo awa na yerusalemi ezali te omosala na yo kobebisa kasi soki oza kobongisa kombo na yo ezali yo na kati na yerusalemi na bongo likambo hôpital papa alobi tolobi makambo hôpital frontière ezalaka te lelo yo olonga na nkamba ava koma na gomatali okweli likambo na nzela osecours ezali wapi luka esika osecours ezali obiki ye mwa kolere esali ye mpo olanda makambo ye alobi te frontière ezalaka nango te makambo oyo batei biso tosalela yango mpona kobikisa milimo na biso tozali bana ya tata nzambe ndenge tolobi na poto bazosala tu oyo nyonso tosengaka bango oyo nyonso liste totindaka biloko nyonso oyo ya suka eza na nzela eza koya eza na pointe noire a bientôt d'ici vendredi jeudi ekokoma na boma de boma bakoya kotikela biso na banzango biso nde tokoluka bamajoute mpona babain mpona bakamio ekwenda komema yango nakanisa toyokani na poso oyo loko ekokota na nkambo bapaya mpe mingi bazoyela biso na nkambo nga nabombaka chambre ya papa pesanga chambre wana nalatisa bato mais toujours soki napesi bino bato mindondo nde ezalaka tanto opengani tanto maloba mabe rapport nyonso nayokaka yango nga mpe natalaka na nga kaka namonaka te alingi na ye te na change place mpona bongo lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen.
excusez-moi, c'est en pleine occupation pécuniaire, donc j'ai dû répondre. Je vous laisse donc, s'il vous plaît, pour cette journée. C'était donc le Média qui. À très bientôt. Au revoir.